Désir comme on a pamba, habillé comme on a nga. Moi si c'est à moi si, ya moi si ya makambo. Na poko malazua, patino na te, patino mon amour. Nazali kitoko, bolingo asamoe, wana yona kobanta, kitisa motema o. Angana lelie, mama. Angana lelie, mama. Angana lelie, mama. Angana lelie, mama. Kilelo, qui t'apparte. Pichu qui t'engue, tu as opéré appartement na kacha poto. Solution monani. Côté mon tomo na Libaya, côté mon tomo na direction. Mais quand on colimbola biso entre Libaya na direction, engolo bani. Dans tout maintenant na Libaya. Libaya oui, vas-y. Libaya ezali comme mon lingango parce que boro ezali Libaya. Libaya ouais. Donc il dit nous avons mongolo daiba ko tso na katia Libaya. Libaya. OK na mboga nkolo na Libaya. Libaya. Ya omona na loba musika sika direction Libaya. C'est quoi son habit direction parce que direction etinga. Nga pa na za mutu mo nzamba ko esa inspiration. So zo faina nga comprendre que il y a des idées de salamandene. Au moins, la carte musique, sont dans la stratégie, tena idée, ils ont été aux anils. Il y a un monde qui a dit, on va faire une subvention, to cause appelé, on monde appelé vendene. Et là, on est dans mon faux pas, salango boy. Tu vois, oui, la gamme pour t'aider. Ayo kiopé. Et bon, c'est bon, tout mon boy. Kilelo, qui t'apparte. Pichu qui t'engue, tu as opéré appartement na kacha poto. Solution mon. On monde à direction. Direction zaka d'inspiration Libaya pena ne tozali to beta boro ouais na beta moi trop ya omona na mipesa kombo Libaya. Alors abeta ngo pe moi trop yango apesa kombo ya Libaya. Alors toko koyoka moi ko gratuler biso te moi muke Libaya yango toyoka na moi mukete. Kilelo, qui t'apparte. Pichu qui t'engue, tu as opéré appartement na kacha poto. Solution monani. Ne bandeli ya bolingo ya Willy kitisa se motema o to sala connaissance maloba manga yanganga yeye kitisa se motema o umela na bolingo. Kilelo, qui t'apparte. Pichu qui t'engue, tu as opéré appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage. Pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant. Obenga qui t'apparte. Pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement. Oh défilé de mode. Oh ba maman ba roya réunion. Oh soki nini. Pichu qui t'engue appartement qui t'apparte. Ozana besoin ya louer terrain. Oh, na bana otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Olingi ofungola ba bureau qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu qui t'engue. Ba qui t'engue ba belé mais on a qui t'apparte. Check. Le 11 novembre. En tout cas, Toya est belé. Et ça, événement à ne pas manquer. Bah vrai Joe, bah vrai chéri, bah vrai tonton, bah bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans espace Noisy-le-Sec. Boya ebele, coupé to koyambabino kitoko makasi koleka. Boko sepela na soirée wana. Donc to koyambabino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene. Ba mama ya mitema minene donc ezo la ça déjà bolingo makasi. Même vie
soirée boye ezalate soirée VIP tala bébé boye belé mama bongo te eza bongo balobi le 11 nde makambo 2022 ekoyinda grave na kati ya Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au grand cœur. Bisous. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Merci Balandino Sobomesana Kolanda Yabino Mopandi Sango Monene Ambokali King de la presse Edino Image. Vraiment lelo eza peut-être Mbalananga Liboso na yamba artiste oyo toyebi na kombo ya Mosika Sika Libaya direction ba kombo le surtout yango wana na kubengela ye. Alors Mosika Sika o bino boyebite lelo Mosika Sika na kati ya diaspora au sala makambo oyo ekosepesa bandeko mingi surtout bana yolo Mosika Sika kosala makambo minene pona bana yolo. En tout cas Mosika Sika continue toujours comme ça. Merci. Alors to pesa aussi ba éloge na Mosika Sika parce que lelo photo bengaye ambassadeur de la ambassadeur culturel parce que to moni que a commencé ba initiative moko ya malamu mingi pona ba artiste et musicien. Lelo to zana kaya Papa Noël azana bongo papa na biso aza icône ya musique ya rumba congolaise. Rumba congolaise. Aza bongo icône ya rumba congolaise. Wa sepeli sa batu na banzembo lokola balobela ka moto likambo mbala moko aye balikambo azali kosala e balobela ka moto likambo na tina e soki aboyi botika e ameka nzoto e bapekisaka moto likambo na tina e soki aboyi botika e ameka nzoto donc batoloka Papa Noël banzembo oyo ki Mosika Sika beti lelo Mosika Sika Papa Noël soué na il faut tout ça la hommage to conférence ya hommage na ye par rapport ya âge na ye par rapport ya ba œuvre ya ya sala ba to rendre hommage na musala na ye par rapport ya ba œuvre na ye na moni Mosika Sika azui pendant le devant ya kusala ete po ete asangisa bandeko na ye to ba mikolo ya mindule ya Congo to ba leki na epi ya mindula Congo basangana po ete basala hommage pour Papa Noël. En tout cas merci Mosika Sika. Merci. Ba idée oyo za nango soki ezalaki na ba kolo na biso oyo bazwi ba titre ya ki ambassadeur wana so bazaki na titre makanisi wana ngo sala su bien makasi mais yo zui le devant malgré tout ba pensionnaire médaille wana ya ambassadeur te ngai na pension yango lelo to benga yo ambassadeur culturel ya musique na biso ya Congo. Vraiment pendant que Mosika te alors tu repères ça dans une botte la Mosika Sika pour nous bande émission. Bonjour Mosika Sika. Salut Dino, bonjour. Merci Mosika Sika. En tout cas, na sepeli minko yambo encore na plateau na ngai. Merci. Nyoso oko sala to komona. Merci. Ko banda na bana yolope na diaspora na biso ya poto to komona nyoso sala ndengo panzaka sango. Batu bakanza ka batu panzaka sango za biso batu to lobaka to biso batu to filmaka. Mais ezana ba eo bandeko oyo bazana batala caché na bango si bombama ba osala makambo na ndenga kuku. Mais komona na pena poisa. Donc Mosika Sika, merci, félicitations encore. Merci. Ndenga vraiment osala makambo oyo za komona na. Merci. En tout cas, toi, Kenabiso, Moulaï Mingte Mosika Sika, Nene Bana, nous santé, ça va? Ouais, santé, ça va. En tout cas, merci. Nabalandinyo, Stu Yabiso, d'une image. Donc, santé, ça va. En tout cas, dans ces pays, dans mon niveau studio d'Abiso, niveau qualité à image. En tout cas, bravo, félicitations. Et puis, boulot, peut-être qu'il est bien dans ces pays. Merci Mosika Sika. En tout cas, tu retournes dans Mosika Sika dans le studio. Et pas juste les canisiens comme ça, il y a des mindoule, tu évites ça, maxi single, tu as single, tu as comme on dit album complet. Tu retournes dans Mosika Sika. Bon, ils allaient maxi single, mais ma part tranche. Donc bientôt là, nous allons lancer déjà générique. Après, la chanson qu'on va bientôt. Calamité, donc frère déjà accompagné, tout ça déjà. Dans ma conversation. En plus, côté Simatal, tout ça, c'est déjà tout. On a remercié Dustin, on a remercié Didier Dallas, on a remercié Jetro Mogatana, on a remercié tout Betela Ingaï, Junior Kad et tout ça. Alors, tonto bananu sima Mosika Sika banani bazana sima na ye. Asazo sala ngona propre moyen na ye moko to bande ko ndenge za kabatu oyo ba kabaka misolo pe baza sima na yo.
bon edino soki tolobi nsima eza c'est trop dire et puis bato bakaba misolo bazala te mais bacamarade oyo tokola na bango bazotyama loboko mwa moke moke neti nakoloba neti Didier Foizo et puis nakoki kotanga neti Samba Mute Samba Abel Nkailo Gelor Ingila Pito Mavungu Mbinzo Patrick Mbinzo donc Flavien Panda baza bamista oyo omoni moto akabelo 1 euro na vie dino il faut que ça ait bien que moto akabelo 100 000 $, lem so après 20 ans donc ba massa ba participer donc omona ke ba missa baza na amour ya likambo alors ils que dans niveau ils que des madame ouais donc on bien déjà si côté instrumental na remercier Eder Solo de travail qui et puis to comme si on na phase à côté liboso mais ce qui déjà liboso sili et puis toke dans un mixage. Alors les canisina yo banani ba ojupo ete ba yembela yo mindule wana. Bon, au moninga na no artiste mon abé titre. Oui. Na ko ko zoazo ka bo ete fona luka penda ba bon donc tout ça dans la conversation avec na modogo Barambwa. Oui. Et puis na camarade na to ko la place mo Michel Chamberton. Et puis ba massa msuto lo bakara neti la course déjà vous dans soyez les bienvenus pour ça déjà moi na parlé. Ah moi na parlé. Donc et puis tu retournes là-bas, tu peux te relinganer, tu vas à AC Milan, tu vas donner ma sengi, tu vas te répondre, tu vas bien. Oui. Tu vas aller bon chanteur, tu vas dans poteau. Et là, on a ça, les gars, pour l'accent mis sur tu kende balobara, pour tout ça cimetière, tu peux ce contrat que na poteau, bon chanteur, bazali. Donc ça, qui garçon le rôle à donner. Oui, qui petit c'est Ndombe, petit so Bob Ndombe, grand animateur et bien tout à fait. Oui, qui le rôle à masse le roi AC Milan. Donc on va bien que Moindo, dans ça c'est Denis. Donc on va bien que va chanter bazali. Ya moni na osala benelo na mutema moko pendant l'accepter bateau. Ah, puis ba jeune ba emba danger bazali. Merci Moussika Sika. Alors Mathieu Lisomba alingaye bananu. Pourquoi bande qu'on a biso mingi ba ko sala ba disque na bango na poto awa eko kindependa ndenge esingeli ndenge tozoyoka bandeko mususu eko kota la bandaku na bango na bandaku na biso mais bandeko mususu asalika kaboye neti asalika po akabane mbongo na studio to yebite bosala ngo dia kwa bosala ngo po lobi kote ezong c'est la bino moi bénéfice to bosala ngo po na plaisir ka bayeba ke Moussika Sika asalaki pe disque et dit non merci na parole pesingida et ta question moi makasi oui. Au moins le lobby et le bon on soulève ça les disques va na poche na poche banda ka banda quoi na poto et ça manque kaka ya communication et dit non so hotel net ngana opesa wa fiche au chela ngawa donc déjà na minute on est dans lobby no bona kin déjà ba lobelango mamile la lobelango chaque dimanche et de donner un gomba lobelango chaque dimanche et puis mboshilo na Virginie manganga ba lobelango donc on est dans manque information. Papa Coca-Cola vous avez la publicité. Tout à fait. Coca-Cola tout le mélange chaque jour. Ah Coco Souka la bien, Coco ah Coca zéro la bien. Mais à ça la publicité chaque jour. Donc il faut ça la pub de temps en temps pour le dans sur les marchés. Alors surtout le bien tant que lobby Coca-Cola passe la publicité. Donc to loba kezali bande ko ba ko sala ba CD na bango awa to ba disque na bango awa ba mimonaka. Et si ba koma yango ba bazomona ke tina promotionner tizana yango c'est ça non? Bon, quelque part, les abongo, mais les artistes, il faut qu'ils aient un esprit. Qu'ils aient un esprit, qu'ils aient un solo et puis c'est bon, mais on a raté ça qui yuma. Et ça qui yuma, c'est bien qui yuma parce que au moins il travaille tout ça la musique et ça accompagne les journalistes. Tout à fait. Déjà on a un grand merci. Et dis-nous, on a eu bien bandaka, on a un grand merci parce que au sein de la Rabso, on a monté au sein de la université. Tout à fait. Nous avons reconnu parce que au Kataba Pongé, il dit nous, quand il Pongé, mais matériel, déjà nous même à boy. Et vous avez des chats à trois chats. Comment on appelle chez moi la métro Bendiango, à Kimi Benango. Tout à fait. Donc, Eroya, on a toujours merci. On a ça n'a pas photo, blog, soit Mikem qui est au bâté, mais ça va. Donc, on a remercié Rayo, à Sisarabiso, à Maramnabiso, et à la zéro Zananini, aux Alabama. Merci Moussika Sika Libaya direction toto banan pourquoi combat Libaya pourquoi combat direction wana et ni banini parce que côté mo to mona ka Libaya côté musuto mona ka direction mais kana ko limbola biso entre Libaya na direction ngolo banini donc to banan na Libaya oui vas-y Libaya ezali comme mona lingango parce que boro ezali Libaya
eza libaya ouais donc il dit nous za bomongolo daiba ko tsona kati ya libaya OK na mboka nkolo na libaya ya omona na loba musika sika direction libaya siko so habite direction parce que direction etinga nga pa na za mutu mo nzamba ko esa inspiration so zo vaina nga comprendre que il y a des idées de salamandé au moins la carte musique sont dans la stratégie tena idée ezo yate aux anil ya au moins ratil le na ba fait na so bantone to ko za rappeler so monde appelle vendeni et lo on est à faut pas salango boy mutu wa we grand président ayoki opé et bon si mutu mo boy ya au moins la direction zaka d'inspiration libaya pena ni to zali to beta boro na beta au moins trop ya au moins na mi pesa kombo libaya. Alors, abetango pe motro, yango apesa kombo ya libaya. Alors, toko koyoka moi ko gratuler biso te moi muke libaya yango. To yoka na moi mukete. Lem suna ko compagnie pe lem suna moi lwembo. Toko sa chaîne, tout ça chaîne. Oui, tout ça la chaîne peut-être ouais, vas-y. Toko mega kaka. Désir ya makambo Désir ya bolingo Désir Ne bandeli ya bolingo ya Willy Kitisa se motema o tosala connaissance maloba mangai yanganga Kitisa se motema o umela na bolingo Désir comme na pamba abia comme nanga moi sister ya mosi dela ya mosi ya makambo na kokoma na zuwa patena te potino mon amour nazali kitoko bolingo samoe wana yo na kobanza kitisa motema o angana lelie mama angana lelie mama angana lelie mama angana lelie mama. Merci. Et dis nous bravo hein. Ça va hein? Oui c'est la première fois qu'on a notre ça va et puis on a mis même accord. Merci. En tout cas bravo y a on a bara biso tout ba congolais tout ba chanter. C'est vrai hein. Ils avaient eu ce qu'il faut chanter na misala pour comment confirmer mais ouais. Merci en tout cas il fallait que nous s'appelle ça aussi bana Victoria pour que le na février awa bazo kende Kinshasa pour rendre hommage encore na le King Kester mené à 8 ans na février comme ça il a déjà 9 ans donc Victoria au grand complet on est sur Europe awa ba kita en tout cas bonne chance papa na bango ndenga tika bango bonne chance na bana mai tout mulo scanto équipe mobimba vena biso ba vena biso tout le tout là et certain na grand poète en tout cas bonne chance bokende loko wana maman na idéologie ba chef ade ba vena biso ba safo manzangi ba chef ade donc ba tout ba kita en tout cas maman initiative en tout cas bravo les frères mais certain na bino merci na bana ya Victoria ba Kesterien ba Victorien nyonso na piso ba merci ba félicitations na ndenge bozuli kanisi ya ko kende encore kini bino nyonso oyo botikana na poto oyo bozaka na poto awa bozo kende Kinshasa vraiment et osale sengo mingi na ba kinwa nyonso. Alors musika sika to ko monanger na suka ya masolo na biso mais to solo la mwa muke musika sika mwana ya wenge to yebi projet ya wenge ya le 30 juin. Alors lelo to yebaki ke après concert il y a le 30 juin
disque Rosalema, bakokende bongo na Cap Vert pour na Rosala disque. Mais tu comprends que les artistes et musiciens bayaki na Europe, bazonga ki Europe awa pour na passer moi vacances il y a quelques jours et puis bazonga bakuta encore na projet na bango pour bakende Cap Vert Rosala disque na bango. Mais toujours comprendre que les artistes depuis bazonga na poto awa ba vendre na bango. Bazongeli ba place na bango ba betaka. Toujours comprendre que ngolo bani. Bon, dis nous question tenue question bien donc bisous tout à l'heure programme na yo pour tala qui n'est to yoka na télé que ba obeta des concerts après des Cap Vert. Bon, ngai peka na netio na meka ko solana noko passer ko sangila noko lutu na pese mbote. Aspika inga ke il fallait que moi répondre à dire mais mon ne va travailler rapide wana na ngonga mnyo so bakabona ki fallait ko couper matamo muke donc si possible ba lobby awa na bi ko grand pote Al Capone titina ouais titina o lega na plateau na bi ko speaker mais j'ai un ngo bien bazotala non ne ba ko démarrer pour le logo on a la naïpe vient sur Alain Prince Makaba na PC bana ni bazotala ba groupe Mombato kasi ba dimisateur pe bazo parce que c'était prévu ba ezala ndenge wana ba vacances et puis bazongi pona ba continuer nzela na bango mais tu comprends était tisiko yo comme ko umela kasi ba dimisateur ndenge ka solo ba pe besoin information zo kenet ba dimisateur pe ba yebi bonga na yebi ndenge solo ina noko patient ba dai mona vacances a dimi mais lem so d'ici pe a déjà ba zongi la to zela nanu ouais to zela mukeka mais ba trahir te quand même ba te peuple parce que tu comment on dit trahison c'est pas ça Mathéus Lisomba et comment tu trahison na solo pe na Mathéus Lisomba à l'Obakiango mais il y a le rôle à moi à côté dans la côté Saint-Ouen non patient aux Aranaïwana, mon patient au monde. Merci, la 5 étoiles de Love, merci na le véritable diamant noir, c'est le Wumba et Sikozali, merci na Dembowe, mon balion de la presse, on a pu se mot de place Bozali, vraiment, Likamba Wenge, Tolito Solo, lango moi, mon pour la tombe, lango moi, c'était parce que tu habites sa trahison, to comment, to nenge ba combattant, voilà, que Makamo Zagi politisé, tu peux ça va combattre raison, parce que et ceux qui n'ont pas projet, on toujours continuer. Mais ceux qui continuent, tout le monde a que et ça pendant l'anzela. Mais ceux qui continuent, tout le monde a que oui. Et ça là qui m'a comme politique nakati. Et ça boité Mathéus Lisomba. Alors Libaya n'a invité namoni tout kango tamingi te hein. Ici c'est qui poto éclaircir bisona par rapport à makambango ni zo les cas mais n'a invité Liloba na yo pour na kokabona. Alors tous là disque na okan. Bon disque déjà générique est dans 2 mois. Générique est dans 2 mois. Nous avons un contact, nous avons un contact, essayer de ranger tout, et puis défense de ces bêtises, dans 2 mois déjà, je n'ai que Bima. Et puis, on dit, moto, on a malem, bêtises, on a payé son moro. Donc, tout le bête en côté, tout ça en course, n'a mouté, mais tout le bête en côté, la carrière. La carrière. Donc, Tchango Bongo, donc, c'est pas tout, on a mis au bateau Chabiso Poids, Net Batino Labo, capitaine Akalamu, Daddy Bigis, et puis, on a besoin de Riziboula. Et puis, nous avons Flavien Panda, et puis nous avons Gelor Ingila. Nous avons Chabiso Poids, nous Samba, Moute Samba. Médaille qui a été à Ben Kailou, Maître Mouchouroudan. Donc, j'ai ça bien. Donc, j'ai ça bien. Et dit nous, on a betango. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de sol Kamozani. Donc, nous n'avons pas d'ailleurs. Et puis, nous avons besoin de travail. Et puis, merci de nous avoir besoin de Makambu Oyo. Pour moi, il faut te dire merci pour ça, pour moi force. Merci pour faire moi merci pour moi ticket les faire là. Tout à fait. En tout cas d'une image, merci Belé, bonne soirée. Na pesi mutebiso réalisateur na biso. Il y a Willy Kunda les grands poètes et puis Mathéus Lisomba Kolo Saint-Ouen. Il y a vers Saint-Ouen Mobimba. Tout à fait. Na pesi ba moto en tout cas d'une merci non ya minga meza mbala sukate. Na bi que c'est la première fois dans les Galelo. Ah, c'est la première fois dans les Camé. Félicitations à plateau et puis n'a pas été mon absolument ML Lolo la patrona et puis Lorraine Yale Capibiata Mera Palais et puis Fifi Bia en tout cas tout va se peler na musique sur biso tozali. Merci bande poto comme na suka ya masolo na biso na pesi mbote na tiu dema kamasu na musika esika ko na ngai tiu dema kamasu na musika merci. Na balandi nyonso oyo bolandi émission oyo alors to senga na musika sika asisa émission oyo na mo partition na yebo ya beta ceux que sengi ke côté monga pena accompagner mais ceux na moni ke na kokate na tiki asisi makamuna yi
MK Muswahili. Kikongo pasi bandeko na biso bino alobe kozanga ngai na monoko a yamalanga eba fise yamalanga jembugina mwana eba fise wedu yamalanga bena bena yambula tate wedu yamalanga bena bena yambula tate alu yambula mwane ana menga ningana nzembo so na organiser on a comme la maman na biso ni chasse libéré du quartier dans un monde ba maman na biso ya bantandu ah ibaya musika sika félicitations na musala na yo en tout cas merci makambo so sala bato bandima yango merci kwa kubo yango vraiment azali bongo tulu alors pour na kusukisa lilo bani ko sukisa bandi bon lilo bana sukisa ka ezali kaka tozoya na babiloko 3 minutes de dosage ezoya bientôt bocha biso peka ndenge bochaka batutu et puis nazo senga ba boni na biso tout d'une image panza sangwa Congo to s'abonner na site oyo pour avoir vraiment ba histoire à solo ezali ba makambo bien bébé ezali na panza sango ya Congo de la part de Musika Sika Gelor Ingila Bambote Belé Samba Mute Samba Abel Nkailu Didier Fozo Mobala Ntembe Rezibula Matiti Yemoko Nogo Passin Kusangila Nogo Lutu grand guitariste Bambote Belé place aux allées et puis Fifi Beya Madame Kapibiata et Bikara Mamandaku bah remercie mes Belé Lorraine et Ali Papa Georges Bambote Belé de la part de Musika Sika Pito Mavungu a Belé 3 fois Pito Mavungu de la part de Musika Sika et puis Gelor Ingila ça va.